Fidèles internautes, bonjour, bonsoir, bino ba bomesa kolanda biso. Webi dossier otozanango na mincho na kineza dossier à Bercy na Maître Richard Oyo akufaki. Bon, mona ki to sala bino interview na famille à Maître Richard, bolanene balobaki ke Bercy bomo na bango, Bercy sacrifié moi na bango, to suka ki pe wana te, to kenen susu ti na quartier Bercy pa bandeko ya Bercy, boka pe ndenge ba répondaki ke non, ezaki accident, Bercy sa kongo exprès jamais Bercy ko boma, Richard pour Richard aza camarade nae. Mais lobby ba otiko kanga Bercy na minto Bercy za maboko ya la police. Yangwana émission à Bino sans frontières, si chaîne na Bino Obolinga pe mingi info 16, to ambele Bino tonton Mwinga, to mek un peu ko développer ndenge makambange za koleka. Bonjour tonton Mwinga. Bonjour Maggie. Oui tonton Mwinga, et cela qui on ndenge nini ero aprena ki ke Bercy mwana abomi mutu. Bon, et cela inga passe parce que mort d'homme nyonso en tant qu'être humain et ça l'a toujours passé. Et ça inga passé koyoka ke Bercy abomi mutu et puis mutu ngonani camarade ya bazala ne vraiment ça l'inga passé. OK, tonton Mwinga, est-ce que osa informé que Bercy bakangi? Oui, naza informé que bauti kanga Bercy. Oui, bon ngana sepeli ndenge bakangi na sepeli po nini. Pourtant accident salemi. Et là li bosse senga fokende ko se présenter na la police. Donc ukozwa soit sumoni danger za place wana moya ko récupérer corps wana to mutu wana zoka passer meme na hôpital so moyen zate ezaka yo kei on informer la police. La police na tourna ye akendaka azuna no sécuriser yo. Après okende place wana so ke za corps aluka ba croix rouge ba memango na morgue. So ke za mutu zoka passer akoluka na ba moyen yo so kokomisa mutu wana ti na hôpital. Na moment wana ba website yo ke ozwa mutu en charge donc au ça la premier soin so mutu kano est assuré yo suis premier soin au ça le premier soin plutôt deuxième makamwana mususu ezali assurance na yo na moment wana ça nini et bundela yo maintenant on Bercy ça là que à touti mutu bon nako confirmer que tout a mutu te mais ndenge ba déclaration yo sezo ça na média ezo bimara que Bercy à touti mutu tant à touti mutu. La première des choses, alinga sala, alinga memana nous, masanaye, si réellement za masanaye, alinga meme hôpital. Et likamami bale alinga sala, alinga ki akende na tant aussi toi après naki ke mutu o ya tout ya kufi. Alinga akende mutu liboso na la police pour à la sécuriser. Ce que monte ke ndenga bando kima wana bake kangaye et puis wapi bake kangelaye na Kingasa na kati donc Bercy a commis le rôle à Bel Naden hein donc a commis le rôle à Bel Naden baki luki na ba bunker hein oui ba bunker na kati na sekuna baki ba bimisa ekuna et ça li bien te pour na artiste na biso. Mais tonton Mwinga monite ke na effet bongo scandale bongo na tona mutako ki pe ko perdre maîtrise ngo ça ki ke ameka un peu ko s'échapper. Ngala tuna docteur mo boye docteur mo to solo la gane aza docteur ya Kitambo hôpital aipsanga émotion et pas mutu et ça la kaka panda plus ou moins 10 minutes émotion ya makasi et ça la pas mutu pendant 10 minutes après 10 minutes mutu azonga ko masiko ko contrôler likambu moko quelle que soit émotion oyo ezalaki na Bercy quelle que soit forme oyo ezayela ki mais ce que zo ki tan okine ko pesa information na famille wana ke to sali accident c'est que émotion wana kitaki déjà tension et comment est déjà normal les mêmes ndenga zo courage wana ko kine ko informer que moi na bino akufi même courage wana ningazo akine na la police ko informer bango que oui tout ça l'accident wana camarade na ngasa nini akufi. La police est sécurisée. Oui, na mort d'homme bakangaka mutu. Mais balinga ba sécurisé parce que nde bakine ko zula wana. Umuntu ke bana quartier wana bakoyepe ko beta Ozomba bakoyepe ko beta mais ceux qui akende na la police est protégé
il y a des accords wana tchena morgue il y a comme kaka bon faut dépenser au kunda mutu en entendant bosa nini bosamba na likamba ngome ozalo na maboko ya la police. OK, mais tonton Mwinga toyoka biso moto zaki sur place na famille wana expliquer biso ki Bercy ayaki na la police, mais comment okoki ko expliquer que la police o ba na moto a sali crime, même la police on a kak et relâché sous moto na même butu wana? Non ngana ebité que ba relâché ki Bercy na yebité ndenge ezalaki, mais na mona ikaka na image na image na moni ba na Bercy ba koti na Bercy na kata ndako ya ba Richard o ya utokufa. Après avoir rencontré un ndako ya ba Richard, kobima ya Bercy abimi, c'est comme si ba se comprenait yete. Na moni tension mataki, nde la police wana kaka ekangaki Bercy nde ememi na minute to loba azana maboko ya la police, azana ndako te, ana maboko ya la police. OK, tonton Mwinga na minute est-ce que koko sa biso kende ba kangi Bercy, est-ce que intervention ya Bercy étant que musicien et que tu pas à rançon et que tu pas à waze quoi ou bien et que tu pas à yemoko faire rigola? Bon ngana ko loba Bercy balimbisanga bande koneti bazolanda boye Bercy azana soki libabete soit azwaka kisi na ndenge ya faux po ngana tali parcours ya Bercy et pas ya waze quoi et pas vient na biso monstre ils allaient bien mais na souka baby ça y est nga una ebeli Bercy nga ebi Bercy pas Guy Moller place nga na ebela Bercy pas Guy Moller après pas Guy Moller Bercy ake et pas waze quoi zalaki na bien avant de pas waze quoi tala likambo waze quoi bengane la ye abengana ye pona nini akosa ki akufi on comprend formule wana kolukela ba succès déjà ils allaient déjà mabe waze quoi loba pena na landa vieux wana na télé aloba pena bien que na koki kozongisa Bercy na mouvement te po ye alela na sens que a perdre animateur na ye mais na suka aye komona ke a perdre mutango akosaki na ye moko ke akufi tolongwe wana ake epa ya wera ake pa wera non si je ne me trompe pas que n'a pas faire et pas faire ake pas faire avant de pas faire toujours kaka ce qui est là na ba répétition na bango ba drink qui impoli ba blogo mwande wana alongwe pas faire ake pas wera ngata ngakoti pas wera na lobi bon kuna komba kalmara mo mutu ata kozala na mo show na ye ba ko calmer ya kozala calme mais à se calmer gade alongwe pas wera alobi lisusu mabe ake pas faire avant de pas faire toujours quand on qui la fois passée les combats discuter na Vasco Mabiala ou ya nani ya faire que pourquoi bazo sala promotion ya banzembo barumba bazo sala promotion ya générique te il y a des artistes des animateurs plutôt est-ce que t'as lié on est un programme ya mouvement et t'as là qui était après on a manqué Vasco nde sali que faire abenganie mais sur le parcours il y a Bercy donc côté nyoso aleki abimika mabe lelo faire to wera waze quoi faire ba patronne wana nyoso nandimite ke muta ko côté la ozala nandimite ke muta ko côté la ya ozala donc problème oyo e ozaka ye na famille nae peut-être na ba vie nae oyo ba ebani ba vie musupe ba ya ba tout en comportement na yoza bien te neti vie na nga wili sionga ako ba yenga su comportement na nga eza bien te ozomba frère Richard Madega ako ba yenga su comportement na nga eza bien te su comportement na nga eza nango bien moi aba yenga na moment wana eza te donc faire Bercy eza bien moi muke pour ateyama so pena la police na biso ezuli kamaro pena ke elandeli pena mibeko ndenge ezaleli ekosunga Bercy ateyama ozomba tout monde na ba animateur ba fou tout monde na ba musicien ya ba diamba ya ba drogue mais l'état osala nini a oteya yo.
Ok, papa Mwinga, na la njonde ngo lobby, obi na mincho Bercy, azana président monté à quoi landele. Mais ba famille à Bercy, ba qui na minito tu siko Bercy aza. Na lobby de que président mon côté landele, ba président wana nyonso nga na lobby na ndimité. Nga na ndimité po boaze quoi na logique on a believe wana ya moi pasi. Ozu faire linga okuta pena ba mabosoto pena te. Hein? Na ebi faire linga pena okuta mabosoto te. Ya moi pasi. Ouera kutu ba blog wa ba polémique ba jara boy. En tout cas au mona no yete. Yana lobi ke eza moi pasi. Na lobi te ke eza ndengwana mais na lobi eza moi pasi pour ba président ndengwana nyoso balandela. Ok, pas Mwinga famille à Bercy ba confirmer ce que non Bercy azaka kana suspension professionnelle. Babenga na bon été dans minto Bercy famille les ont confirmé que Bercy azaka kana orchestre fait rigole. Bon, nga za faire été pour na longola Bercy na mouvement wana. Mais na onga na ebi na Kinshasa so ba pesi musicien suspension à délai indéterminé. Déterminé to ko lobaki za 2 mois, za 1 mois, za une semaine, wana déterminé à délai indéterminé. De délai indéterminé ba ko pesa yata une année, ba ko pesa 2 ans. On a ndenge nga na ebeli Bercy so faire la bête une année est impossible à oluata orchestre si mandako pour batu babosa na Bercy mo déjà salara orchestre. Hein? Tant qu'on l'on pas faire à salara orchestre mais et simbarate. Donc nenga za boy ou soit à continuer ka projet na ye et au salara orchestre puis to lo ba peka ka continuer orchestre wana pamba pour ceux qui se kuna na boloko ba katelier mort d'homme ezaka ceux qui 5 ans ceux qui 10 ans wana. Non mais t'étais mais entre 5 6 ans à 10 ans. So bakatelier 6 ans. Bercy dans obima koli déjà. Batu musu baza libanda lelo ba petit musu ba obotama après 10 ans we banel sous Bercy te. Ya to lo ba ke to prier tango ba osambisa ba avocat na eta ba ozwa défense na ye ta ba okata likambo ekene na faveur na ye. Mais so ke na contre ye pena ke en tout cas ils ont moi passé pour 10 ans wana nani a raisonner au lisusu. Ok, famille à Bercy, na famille à Richard Basola qui déjà Bercy andima ida kuza charge na famille na epona kokunda Richard. Mais pourquoi ba associer sur la police? Eza mambo ko associer la police, te la police zo batela yo na biloko na yo zo batela nga na biloko na ngai. Lorsque mort d'homme et salemi, ils a rappelé comme ma famille te. So ezali comme ma famille do c'est que yo ko bloquer moi non na mbadu na ndako po bomino ye. Olobi aza mwa na ngai et ça les logote. Okozo pe jomo ko boazo lekane na ko marteau bu adaye. Oloba ngamu na bomi aza ndeko na ngai na bomi na ngai. Lorsque mort d'homme et salemi, ezali sou likambo ya famille te. Et comme likambo ya l'état, ata soki ba tchaki pena ba caméra ye wana ba che ba papier. Besa lobi na dédommager famille na ndenge na nga. Toyokani na ndenge na biso, je te dis l'état linga kanga e kakapo ko boma mutu eza infraction. Ok, association ya artiste en danger à Tchaka Congo, bazolo belote. Bon, viens à Tchaka Congo, tu sais qu'il y a lobby na concert il y a anniversaire, il y a vieux Lutumba 80 ans. Hein? Il y a vieux Lutumba Simao. Mais viens Tchaka Congo à côté la artiste Oyo, Azobela, artiste Oyo. Likambo oyo ezuye eza ya pasi et puis azana raison. Mais makambo ya mort d'homme yevie Tchaka Congo aokene ko salani. Yete mutatindi Bercy yakene ko boma mutu. Yete mutatindi so likambo nini salema donc ceux qui ba ko assister Bercy ba ko assister kaka en tant que artiste donc ko assister na sens que kotigele peut-être biloko na kashoto na prison ko luka. Moi bavoka oyo bakosa ele quelque chose mais boluka assistance ya makasité na vie Tchaka Congo wana bo raisonner mina likambo wana te. Mais vie Tchaka Congo il faut kaka assister pour Bercy na mincho abomi mutu esprit eza accident o moninga kwa kina mutuka papa mwinga. Est-ce que photo banano na ONG oyo ya artiste en danger? Est-ce que Bercy
aza affilié kuna ou bien aza affilié te et marchera ndenge nini po soko oza no membre kuna te nandimi te ke baoluka balandela yo ozomba so oza membre kuna te eza mwa pasi po balandela yo mais soki ozalaki membre kuna baoluka babundana na malembe po bakoka kolandela yo mais likambo oyo ya Bercy ezake Bercy nga zoloba nzambe mutu azote ya Bercy talaka nga banda kotala musique première fois namona mna ke mutu pena zokumisa kisi hein ki naza na moto naza bobebebe ezale bena bien te po yo ko zape na mo eloko no mo boye mais okokumisa ngonde ngwana te do nzambe sikwa lingaka te place oyo yazali bakumisaka satan nde ngwana ayoka ngo mabe makasi sikwa kolakisa oka ke yaza nzambe neti place aza frère nanga Bercy po avandi sikwa zobunda na conscience aye moko ceci kazo komilobela non nzambe pena pourquoi tikaki ngai ou bien pourquoi nakendaki na place oyo nakendaki kosalela accident soki eza vrai accident soki eza nango elo moko préparé to ayebaki yango peut-être akoloba gloire na moto oyo asalelaka ye mwa makambo na ye. Fidèles internautes, vous s'abonnez toujours na chaîne Nabino Info 16. Ils en ont na copie s'abonner toujours ba nouvelle ya malamu pe en plus na temps normal. Mais papa Mwinga siko na minute nani pela mtu wa part ya Bercy. Est-ce que famille mtu ba ko épauler ou bien dans la minute on doit battre soutien ko utawa pi pona Bercy mais quand peu ko kunda frère na Richard. Bosika baloba sika problème ezali solution ezanga kozoma te nayebi ke eza problème esi ekwei famille wana bazana no nakanda na makambo nyonso bazana ngo mais kokunda natelaki image ya bandeko ya Bercy balobaki bazwi déjà charge bandimi charge ya okunda bode iso ebimi na minute oyo bato bako commenter lote ko soki ebimi bake bakundi bavanda entre les deux familles oyo ya Richard balobi o bakoloba famille ya Bercy pe balobi o bakoloba tous les deux familles pe bako convoquer bango pe na l'état pour bakoyoka tous les deux familles après l'état nde muta okata likambo na suka. OK, toka ki Bercy fallait qu'il n'ait pas Kofi. Est-ce que à Zoaki de la chance à ça la test et pas Kofi bien Kofi ça Zoaki est déjà bon kokende et pas Kofi eza mabete na yebi pete soki bazwaki ye to bazwaki était na mona iba image te ke place Bercy azo répéter pas grand mopao na mona pe ba image te o ezaki ba présenter comme musicien ya quartier latin na mona était mais il faut tout le baga il y a des problèmes ils ont engagé mouvement tout entreprise ils ont ça là na eza ba problème mususu ils ont engagé yomoko accident wana Bercy akene ko sala eza ils ont engagé quartier latin ils ont engagé même pas faire ils ont engagé Félix ils ont engagé Werate donc ils ont engagé kaka la personne de Bercy devant problème na. OK, merci beaucoup. C'est bon, bon, on a une image, on a beau tanding, bakangé Bercy, na kimbati, ke kuna, on a une image qui na famille et puis on a sous na plateau. Oh, Jim. Filme le monsieur, filme bien. Non, bon, tu l'as.
Ok, boti kolanda ba image wana ezaki vraiment moi cascade pour place on peut ezaki pe moi mobulu ti ba kangete moi na ba désordre ndi to laxibino wana to zongi su zonto mwinga poto comme presque ko chité toto mwinga mais siko oloba nini ndenge l'état ezu de Bercy l'été ko sani pour na dossier Bercy. Non, ngasko nazo féliciter na no premièrement l'état na biso malgré bango pe bala mama yu ya trop mais bon toujours féliciter quand même les cambalobeli on a média la police peut amener banquette ti a qui retrouver moto place à Zalé donc ils ont l'accès que malgré l'état na biso moi ma voix ngezali moi ba des autres des ali mais quand même moi musala pe ezo salema donc nde bakanga qui est et sali bien et sali pe que famille oyo ba kufeli moto ba sepeli ba moni enfin que moto yo auto perdre mais moto oyo soit disant pour nazo confirmer te que moto bomi na lobi soit disant de balobi que abomi enfin à mon année pour ndia bano mona na te e bano sala moi pasi makasi batu msu baloba ki azana braza ngana zo ke information ki azana ba Congo mais toye okuta ye na kingasani Kimbateke voilà Kimbateke na biswa do Bercy aza bina patriote aboine okima bamboka mususu azane kana biso awa donc vraiment ba retraiter ka problème ango na ndenge ya bien mais ala teke ndeka to monaka bakuluna na biso bakangi lelo après une semaine a commune libanda te ezala bena justice salema ceux qui ba ko dédommager famille wana ba bengisa pe presse et yep la qui si ba image ke bazala dédommager ezala ki boye et ko sala moi ba tout bien so ba bimisi Bercy ba mo ba lembi ba bimisi et côté yete donc à la prochaine au bomane sur mutu hein a bomane mutu et ah ba kanganga et sala ganini mais ceux qui ba coincer moi muke attend que mon balé et côté yé moi maturité li so ekota na mutu wana. Ok, Tonton Mwinga, merci vraiment. Mes condoléances à la famille à Richard. Tonton Mwinga, ma dédicace, mon remerciement à toi, Hollande. Bon, nazo pesa bambote mais nalobai na bando pesa isu batu bambote te mais vi bao ya ngai nde na pesa mbote po ba dédicace pe komi moi mabe ozo pesa mutu mbote yazoka na esprit na yega ozo senga ye et logo pe botinde la biso pe ya Kishasa wa ya malunga pe ezala na ngote hein tokimba la biso kakawa so na lobinde wana eza po opesa mutu mbote opesi dédicace tant ko benga ye des fois so boya ko yamba yo zo kanisa ke yo zo senga ye ba fo botalaka biso nyo soto wana éducation de mote be éducation eza différent ngala opesa mbote poza ndeko nanga uza camarade nanga na opesa mbote pona osengote so ko senga yo na obengo bina bona osenga yo mais nazala di mona culture wana te osenga ga bato na culture wana te na pesi mbote na vie na nga Willisionga neti ya Willisionga na pesa ga mbote po apesa nga conseil trop a conseil nga trop na pesi mbote na Zoen Kiambi po aza camarade na nga ya bomwana aza ba poto na ye wana mais omono vandika bo otuna masa ndenge nini santé aboye bo omono mpitake azoko se soucier na yo azoko se soucier plutôt pour na yo na pesa mbote na frère Richard Madega pour frère Richard Madega aza partenaire numéro 1 pe représentant numéro 1 il y a Info 16 na ba côté wana na pesa mbote pe na pesi mbote na Vieux Maxwell aza vieux oyo tango zo solane na téléphone aza na Paris wana tango zo solane na téléphone tu sens que on a solane aza responsable alors ngana lingana nga osolana ba irresponsable te na linga mingi osolana ba responsable na pesi bango mbote mais ba oyo pe na pesi mbote te na continuer ko pesa bino mbote te ceux qui bo changer comportement na bino te en tout cas moi passer pour na pesa bino mbote na ceux qui na. Ok, merci fidèles étant bino mon bolandi
Dengue tonton Mwinga lobi apesa bino mbote po boza ba famille na ye donc vous me un peu ko changer voilà nga pe na pesa ba mbote na nga pe na ba oyanga ba openga pe na linga mingi donc epesa pe zote sa pe candidat ambassadeur Raymond Singa na Suisse donc vina nga prêtre pe na la tapina sapato après lupango pe na mda kanga masona kacha Suisse na bosanité Irène Wantara la parisienne Yangan de Makila, sans oublier Nassidia Kiese, Yolande Malula na Suisse, na bosanité o Yangan deko. Comme Bayunga Mokonde Espagne, Finanga ba benga na Western ba bi trop c'est trop. Trop c'est trop, est comme kiba bakena kota so Western te na linga bino mingi ya bino yango. Ciao.